Tozali bongo na Kinshasa na komili ya Nsele epesi kokamwa pe pasi mama lopangu adindisi mwana ya locataire na dal mwana ya kufi. Eske adindisaki na dal pona nini? Amidindisi ye moko to adindisi na dal. Mama oyo atreki mwana na ye ake koteka na wenze papa na bango sala ba voyage na bandundu. Babenga ebwe mwana adindi na libulu ya dal. Nana zaki na ndaku mama lopango. Eske abwakaki ye to bana bana ye kosakana. Yango to kobeta lisolo wana biso na bino ensemble. Sengi yo za la brancher bandeko. Na province ya Tanganyika, précisément na Nganza, à quelques kilomètres na Kalemi, ba pêché bongo mbisi ne bali komona mbisi ya 3 mètres entre Congo na biso. Ezali scandale makamno surtout mbisi ya 3 mètres le moni wana kitoko to développer encore une émission à lelo. Lelo ba étudiant ista basiliki bali ko bamba na mabanga na ba policier bali komona wana ba policier obacha ordre ba komi ba agent d'etat to nini po mabanga o bali ko bamba ba koto ba étudiant koto ba policier pesimo nungu to gosongela onka na émission ya lelo. Likambu ya kokamwa bandeko ba maladie nyonso to yebi kombo na okasimba ali bosunda ka kombo ya maladie oyo maladie ba yeko benga ngo debout assis. Jeune fille oyo azali bongo na 18 ans mama na ya leli koma mama na ye mado so ikaka bozo solola otangi kombo ya tantine. Moi na malade zongi, malade na yeza atelemi avandi, atelemi avandi. 2 ans na maladie oyo bandeko okantango fiction mais ezali kambo ya solo. Maman na yeli simbela aosenga aide leli. Nous pouvons voir que cette situation est pénible pour cette mère de famille. Je vous demande pardon, monsieur. Il souffre mon enfant là et je vous demande pardon. Je veux un SOS. Pour que ma fille puisse quitter, au moins s'il y a eu l'argent pour rembourser les tontines, peut-être ma fille va être guérie. Radio Collectivia Fiston, tous s'abonner massivement, c'est validé. Mobali mbinga na munangolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epana yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habilleur officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka bon monake ba namboka congolaise tala biloko ya kosala et pas bapaya. Acheli biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yango yo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Toza na nyonso. Bana mibali na bana basi. Soto yawa. Umoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans ti komata. Yango yawa. Koto yo ndi makambo. Mwana zo bimondire ministre. Ya bataille nyoso yango ba Samuel ba Chuchu yango yo andika la tsabana oyine to butaka elengi tala ba fest bana mwana bimi na fete batu ba komobanga soko lingo somba biloko omonike olingo sepelisa mwana na yo ko déplacer na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meya Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso teotiko bilamba tina ndako. Little People Shop tozana bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osoma partout na Afrique to délivrer bino na ba Korea na biso préférence. Ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez
Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Mbote na bino bandeko balandi ya radio lokolo télévision bisika nyonso tubozwami. Merci na confiance pe fidélité bopesaka na programme oyo radio lokole masolo epai wapi tokutanaka mpona kobeta masolo ya makambo zele koleka bongo na communauté na biso africaine en général, particulièrement ya biso batu ya Mangala oza na États-Unis d'Amérique 001 epai ya Rich Ambamba mbote na yo oza la peka na États-Unis epai ya Mama Possible Talent d'Achille 001 mbote na bino partout esika bozali tala émission na bino yangoyo o ayibingaite kombo na ngai Fiston Pelendi to betaka masolo oyo awa na radio lokole masolo pona ko nuire batu te pona ko sungaka ko fungola bino esprit po awo oyo to benga yango ezali émission ya éveil ya conscience bandeko soki okoti eloko ya liboso partager bandeko partager peut-être lisolo oyo esungi yo te mais ekosunga ndeko moko songolo esika moko pakala te c'est que bien to like vidéo bandeko kasi ya mboto beta masolo oyo toyebisi yo. Est-ce que Mama Lupango c'est vrai qu'il y a boire qui mwana ya voisine na ye Nadal mwana akufi nde wali komona wana? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Mama Lupango azaka rancunière ya solo batu bayebi témoignage na ye na mikonga biboa na commune ya Nsele? Qu'est-ce qui se passe? Ya mboto expliquer au pe lisusu ndenge maladie oyo ya debout assis tokomona malade ya mokili oyo lokola fiction ya kambo ya solo tika to développer sommaire oyo kiwana bandeko pona nini na Congo démocratique to kufaka nzala on a tout bandeko kolona masangu ya pamba totalisa kibino comment est-ce que masangu zali kobota bongo na so de mouton na nzela masangu ekwe bali kobota mais ekamwisi biso ba politicien na biso bazo kolinga baya kosomba masangu na Afrique du Sud ata bino moko est-ce que kolona masangu sala ka 6 mois ya pamba bakoki kolona masangu te totiki wana tokei bongo na province ya Tanganyika précisément na Nganza zali à quelques kilomètres na Kalemi nde boali komona ndeko ba pêcher mbisi ya mulai ya 3 mètres oh Congo démocratique na biso nzamba pesa biso nyoso akinela biso bomengo ya kokinela yango banguna bazali kotika biso te. Imagine mbisi ya 3 mètres asa munene ndenge nini bakokata ene fo bakata ene machine yango bana bamemi na mutu kilo yo wapi bandeko mbisi ya 3 mètres wana kuti za pêche moko artisanale ya bato soki siko la pêche industrielle balaka biso ba bateau de pêche balobaki bazwi clé ya nzala ya Congolais à partir maluku to mona eloko moko te metala to lutiki maluku tina Tanganyika kuna mbisi ya 3 mètres kitoko bakonzi botala makambo oyo pona to banda kolia po to lembi ko kufanza na Congo démocratique o to lobaki te to lobi Ista Mouchetouville bana Ista ne tombera jamais beaucoup bien c'est que bien chose to le cas na Mouchetouville na moko grand Mouchetoumen pour combien si ka boye to comprendre na tongo awa qu'est-ce qui s'est passé Mobulu et salami ya nini ba pesi biso pression te mais ma bangue ali ko beta na Ista ba étudiant à Ista contre ba policier ozomona policier wana asa na tenue civile mais aso ko bamba ba étudiant libanga ayebite ba ko filmer et ko lukela makambu te ba étudiant atamboka monanité mais bango ba so ko bwaka mabanga na kati ya Ista eza zone reconnaître Torobikaka, to éviter mais ce qui te suit précision, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Et là bonini, mais tu n'es pas d'accord avec un policier, to kozonga li susu pona koyebisa yo qu'est-ce qui s'est réellement passé. Te tolobi, to kozonga susu pona yango. Et comme si batu bande kolikambu oyo ngamoko na kamwe eleki bongo na pays moko ya Afrique, mais les pays francophones bande ko ba maladi to yebi maladi ebele, ba malaria to yebi ba tuberculose to yebi ba sida to yebi ba malaria to yebi kasi maladi oyo jeune fille oyo ya 18 ans ayiko bela ezali maladi moko spécial ba benga okombo maladie ya debout assis. Pona nini maladie ya debout assis? Ba jeune fille mama tia j'aime benga jeune fille ovanda ba jeune fille bovanda
Maman, ce qui jeune fille va dire kolamba, essaye de kolamba ya kosala papa fisto, ya koyoka. Ce qui jeune fille à son école, tindela lien wana ayoka po baba na biso mutu makasi ezokoleka. Bana oba yokola mikolo yo, bazoka tondie ba yebi makamu nyonso na Android oyeye nyonso to l'internet. Moi na yoni kolamba pondu, biloko ya mboka, oh, I'll check. Je vais regarder sur Google. Yo ba pondu na Google. Ndé bana ba sur Google. Make-up. Okomona mwana muke yeba 12 ans yeba na wacha maquillage nini alanya na Google internet nyonso comme l'internet biloko mso za internet c'était bala baliko yeba mingi ya français mo bazaka oh je sais maman je sais non ya lingala maman na yebi ya anglais I know what do you know oyebi nini na portugais kunieso ça va na kikongo pesa ngaka te munu ke saba ngere saba nini bana baliko yeba mingi. Jeune fille oyo ba pesi komo na yete me comme maman na ye maman mado maman zali kolela mwana bimaki aye kozonga avandi e komi kaka mwana ba azolo ka tantine soki otenga kombo ya tantine mwana de bomo la geste wana yaya ezali théâtre te bozo mona wana ezali film te réalité mwana mwasi akomi so obiga kombo ya tantine e komi debout assis atelemi afandi kaka nde bozo mona wana maladie wana sali 2 ans talaka maladie so na famille ba bomba nanu kende ko na so bela mais soki mama na ya ndimi aya na télévision wana li télévision a payé moko Afrique ba ina ndako na bango mama ndimi télévision ya ko filmer parce que et comme ici ba dans le monde entier nanu ba mona maladie ndengo wana te maladie ba benga kombo debout assis évidemment ba pesa mo kombo debout assis par rapport à ndenge geste je m'étais au sala boko bana ko sola bien yo so robika ato bana beta lisolo so nini na moi so kanga kombo ya tantine oh ya bandi debout assis qu'est-ce que ça va pas maman na ya leli mwana na nga zwaki nini et pas tantine nani tantine nini tantine linda oh to tantine nani tantine ngwa zali wapi teli ko belela. Qui est cette tantine là ou à maudire moi na oyo? Est-ce que tantine yango côté à famille à maman, to côté à famille à papa? Moi la soyez ka tantine. Abandi côté lema avandi. Côté lema avandi. Maladi na mukili oyo. Na bino bato o bagela ka maladi. Yaya Afrique noire. Culture ya moko hein. Culture ya moko. Tant on a ça rabino to betra ma solaire ba africain mobimba Afrique nyonso tout. Pour culture ya presque ndenge moko. Masole beto beto rabino awa e utara Cameroun bomona kayango e utara Côte d'Ivoire e utara pays Nigeria Benin tout au betaka partout na Congo parce que tout le baté tout ça biso wana comment est-ce que yo comme la niveau au bokela mwana non tant ngalo ba tantine c'est que ça mwana kasi na ye n'est-ce pas quand kota maman to kota papa asenga ki yo nini mwana ya 18 ans asana 18 ans to ma de bandi cela veut dire que ebanda ki na 16 ans n'est-ce pas à peu près. Donc imaginez donc c'est ma calcul. Pour si quand maman a bien ça na 18 ans. Ya, tu côté dans la vidéo tala, tu solo banane. Au mona kini na kati ya mwana wana. Et là on dit na kati ya mwana wana. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, ça c'est une maladie naturelle ou c'est naturel té. Ça c'est pas naturel. Ce n'est pas naturel. Pas si bandeko. Pas si. Maman n'est Léli, maman Léli, je souffre avec ma fille. T'as là une très jolie fille. Moi si peine à kitoko, moi la flèche à 18 ans de moana. T'as la fille bosomona. Azara a 18 ans pamba. Mais yé a komigaka debout assis. Ata bandaki ko lia. Abandaki ko lia. Ata zaki na nzongo inene bokomi nzongo inene. So eka mutanyanga tantine. Ata tantine lobi na télévision. Donc, comme il y a tantine sur le bimi, allez, il y a bandi debout, assis. Imaginez ce qu'on a dit dans Djongo Inene, avec comme tantine. Donc, elle est obligée, la famille est obligée, ce qui moi, à ça, ma place stratégique, le col en Djongo Inene, et on va se laver, qu'on sort, batang, attaque, comme il y a tantine, tu vas make sure, en anglais, la télévision au Kanga, pour ça, il y a comme tantine, on a ma bécoti. Tout le monde qu'on dit maté, télévision, comme il y a, il y a mécanan. Tu vas tantine, oh! To ebite tantine yango azali tantine na ye to zali kombo ya mutu o bois que la mutu malade o ezali ya ko bois que la bandeko sans doute
na yebi bango te soki na yebaka bango nde bazwi numéro ya prophète Alijo efata na musika ndeko tala makambo tokutaka na mokili oyo tala makambo tokutaka na mokili oyo bandeko muntu aboti mwana na ye akolisi ye kobota mwana ko matana 10 ans blague te siko jeune fille ya comme na 16 ans na yebita kendaki wapi etelaki na kelasi to nzela nini tanga zongi et comme on a dit à tantine sauveka tantine debout assis ba maman ba papa ba parents to ko benda mato itongo midi pokwa mwana na yo suka liko kende classe talisa ye mukileza ya kobeba voisine apesa ye bombote apesa ye loko ya kolia te okomona ba osi ba kolo ba na école secondaire pire non to sangsa diren to sangsa diro to somba loko to lia pekisa mwana makambo wana n'oubliez pas tout ça libanda oui mais nous sommes les Africains to sambelaka oui mais la culture est sacrée chez nous ça je vous le dis oyebite nana zo envier bana na yo bana balata kitoko bana batanga na école bien tant musu batanga école mo kana bango wana mais mwana na yo asa propre et pesi jalousie et là ba osala mwana okoyeba te talisaka bana batala très prudent pardon oui ya moi très prudente auto lobaki tendeko tala siko maladie ya boy et pesi ngai pasi ton atali image ko batindelinga yango babi mon Dieu pourquoi tout ça na ebité 2 ans yango basali est-ce bagane na mwana na église basambela ki ne parce maladie ya boye o banini est-ce un hôpital qu'est-ce qu'ils vont traiter dans l'hôpital et le côté o ba manzambe kaka pasi l'andana ndenge maman na yezo kolela yeboko et bon toujours. Madame Toukwe Mado, mère de 2 enfants, vit une situation terrible depuis plusieurs années. L'une de ses filles, âgée seulement de 18 ans, est atteinte d'une maladie assez bizarre nommée la maladie du debout assis. Elle est la seule à l'avoir dans ce monde. Dès qu'elle entend le mot tontine, la maladie déclenche. La dame de tontine là, vraiment ça ne va pas chez mon enfant là. Nous pouvons voir que cette situation est pénible pour cette mère de famille et elle n'hésite pas à crier à l'aide. Ça fait 2 ans qu'elle a cette maladie. Une histoire de tontine, je ne sais pas. Je ne comprends rien. Il suffit qu'une personne vienne à la maison pour encaisser, pour dire tontine. La maladie la déclenche. Je vous demande pardon, monsieur. Je souffre mon enfant là. Et je vous demande pardon. Je veux un SOS. Pour que ma fille puisse quitter. Au moins s'il y a eu l'argent pour rembourser les tontines, peut-être ma fille va être guérie. La vérité. Je souffre. Une maladie qui prend quelqu'un. Tu t'assois, tu debout, tu te lèves. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer. Sort ou paflotage, d'où provient réellement cette maladie et comment la guérir? Nous vous reviendrons la semaine prochaine avec beaucoup plus d'informations. Pour la commémoration de notre pays à l'accession de son indépendance, Théo Mouteba Chilamwinda, Ngandu Protection Service, en collaboration avec Jean-Paul DHL, Boss Manassé, David Girassi, Guilain Bofassa, Trésor Massalobokoya Durban, Charoufa Mwasi Oaleki Bastion sur Peruna Mbongo, organise une grande soirée indépendance. Boya to fête indépendance cha-cha-cha. Bananyos tu Mada City, Cape Town, Johannesburg, Yaya, yo o raté, na raté. Kaka na soirée wana Mi José restaurant Mi José ekofungola bongo officiellement bandeko boya ko découvrir biloko ya bio ya restaurant Mi José na Mada City yaya nga nazanga te to kutana na soirée lui
Lipanda, yaya, musique ya gogo, musique ya indépendance cha-cha-cha. À l'occasion, Trezeguet Nuance alobi a présenté bongo officiellement Nzembo ya Théo Muteba Chilamwina yoka kunga ndenge beti wana mwana mobali oyo somo a beti kunga na Nzembo ya Théo Muteba yaya il faut kaka osala poyo moko o vivre yango musique ya gogo ba musicien ba kozala AS Atari ya kozala Montana ya kozala Basho ya kozala Fere ya kozala Soda ya kozala Bougie ya kozala Yichi ya kozala Trae ya kozala bakomatisa putulu na rumba congolaise boya to sepela Lipanda indépendance to zuyango yaya ngana zanga te bandeko adresse numéro 90 Victoria Street Perro Central, tokutana na saluana, papa, toko sepela indépendance ya Congo, ozanga, la zanga te, le 30 juin à partir de 17h, yaya, ngana kozala, yo ozanga, na zanga te, animation culturelle, Fiston Pelende de la radio locale, mais aussi Korsi Mangaribi Tibi Bangonde bako anime soirée wana yaya tokutani bongo na Peru 90 Victoria Street nazanga te yaya bayaka kaka pour l'indépendance yaya tokobetela osika boy lisolo oyo ezali mukuse mais mukuse te toyeko solo kaka na tuina no est-ce que ba mama lupangu bato oyo bazalaka na ba ndaku soit on a appartement et ça a 3 chambres, il y a occupé 2 chambres, au tien de komoka foutre la wana. Est-ce que si on doit foutre la pa na yo, a comme esclave na yo, surtout na Kisasa. Wana entre parenthèses, tout le monde a makamunde komoka pesa lisolo a wana radio lokole na Johannesburg na Afrique du Sud. A foutre la ndako ya nyos ba congolais ba sama kambu. Ndeko wana ba foutre na ndako na ye, na kozonga na lisolo. Ezaka ba mama lupangu ndeko alingaka te bana madesu alingaka te bana bapondu ote solo madesu ekosisa courant oh là là o pondu ekosisa courant mais mutato futa mbongo na ye ala bapondu te ndenge nini ala madesu te po nini ba tu basala makambo wana botika tu na Europe elwesa na France ndeko a position te azoko futa la pana na chambre au monde ko yo komi nzambe non papa mama lelo ndeko ko futa la pana yo lobi oyebite peut-être de futa la pana yo lobi yo ko futa la pana ya to futelite akoyedio na lekala mususu to sunga na kabandiko kozala mama lupangu to tata lupangu eza garantie à vite soki peso ta likolo oko na lupangu angote toke na commune ya Nsele précisément na quartier comment quartier on babini ni bon ekoya côté ya ba so le gimpasa kuna kinkole kota nini na komaki ya ngote bon ekoya kota kinkole kuna ekoya tana dolubango ndeko aibi mutapesi lisolo camarade ya mutu oyo mwana na ya kufi camarade ya tantini oyo mwana ya kufi Mikonga, voilà, Bibwa. On a pas comment ngoya. Jana comment on peut qui manga été Bibwa. Mikonga Bibwa. Voilà, la commune Nsele, voilà. Aïe papa fiston la commune ya Nsele awala Mikonga Bibwa. Ngana ese mama, na Bibwa kuna e koma ba bandako, biso to tika kuna zamba abi. Oh papa fiston, kuna e koma ba quartier ko sakana te. Mikonga Nsele. Kine kosa Zambo tika ude za sunde ngwana te kuba bana normal zabongo beta lisolo papa fiston to futela kana lupangu ya mama moko boye mama wana lupangu na ye moko sana lupangu mama ko lupangu koto acha 3 portes ngaza kana porte moko ngala kena kana ngakutu Dubai dossier Mikonga pena c'est bon hein. Ndeko mwasa ke na Dubai ba fana na Mikonga c'est que bien d'ailleurs mokonzambo ka fana rapport kota Nsele kuna te c'est que bien porte mususu wana pe ya camarade na ngai wana mobile na ye asala ka ba voyage akenda ka jela bandundu asali moi 1 semaine 2 semaines aso biloko ya kote kaka ndengo wana mwasi na ye pe lokola ka camarade na ngai afanda ka pete akenda ka koteka na wenze na biso ya Mikonga Bibwa wana asalaki na bana mibale
mwana liboso apesi nga acheter po biso beta ka lisolo ka no apesi biso mais ya oya kufi ya muke wana azangi bo na 3 ans mwana 3 ans atambola n'est-ce pas alors na yebite soko zaki na vacances to vacances te ba préciser nga te po biso beta ka lisolo kaka ne ba pesi biso soki pe zaki un certain samedi on ne sait pas mais on suppose que c'est là qui moi samedi po bana bazaki na ndako bana quartier wana mais avant tout avant ça problème nini oyo mama lupangu azalaki nango na camarade nanga wana papa Fiston mama lupangu azali na problème kana camarade nanga te azala na problème na batu nyonso tu bandako to kota wana na le coup to sala 4 mois te ngai na pesi ni solo na sanga na 2 mois mama wana mwana ya kufi azala na 3 mois ye kutu mtakumeli mama na senga batu garantie ya 2 mois donc baninga basa so garantie ya 12 mois so ndi yeso senga monga 2 mois so ki opesi monga 2 mois so ki 2 mois koki abengana kamulu te mayo okomi bengana ye moko po makambo mabe mama wala sana ngo papa Fiston okondima te ndenge balobaka mama lopangu mutema mabe oto bana otala mama lopangu soko lambi soso ya lambi soso te aoki jalousie papa Fiston mama azalaka ndengo wana nalobi ya solo abi oui papa Fiston mama azalaka ndengo wana soko ozali kolamba solo ya ngombe so bima na ndako ngombe ya kisasa kin malebo vrai ngombe ba ngombe otoleka awa osokola ma ngombe bandeko ngombe misa solote ngombe na ine wana mena kisasa na Congo soki bolambi ngombe solo ya ngombe ezali pozola mba soso solo ya soso ezali kisasa kin malebo papa Fiston na ebite ngapela ba problème nga sur na maman na koloba yango te na obeta lisolo ya camarade na ngai ndenge mwana ya kufi camarade nga pa expliquer ngai mama wana zalaka na problème jour moko boye aye ko senga camarade nga mbongo ya ndaku avant pe ya senga reka mbongo 2 mois oh non dès que quelque chose comme ça na mbongo ndaku okolongola camarade abina zaki na photo ko pesa ye mais na zalaki na ngote na mama mbongo ezate nzoka mama lupangu akanga rancune ngai moko muna pesi so papa Fiston jour moko na yambaki bapaya na ngai nazo kolamba libanda mwa soso mwa makemba ba nasana mo ba mélange belo wana mama lupanga mona kindengo wana bapaya balie ba meli tokei pona pesa ki ete akangela nga dan nayebaki yango ndenge nini nayebaki yango akanga pena mutema nayebaki yango jour moko boye qu'est-ce qui s'est passé mbabola voilà babenga mbabola obalambela kawana nazaki na problème mbabola na sengi mama na kosala mbabola na yo osala mbabola na nga pona nini mbabola ngo yo olaba na bapana o ba fomi nemne bolia kana basoso wana yo olaba na bapana yo okanzata mama fali ata mwa likolo soso na kamwe ya kosakana te asa mama mukolo apena bana na ye metobenga ye mama waza makambo ya ngai papa Fiston muninga na ngai Israël kamwana je crois à garder dans pas muninga na ngai ngwana muninga ko ba na projet ya baki soki moi esili akobima na ye mais moi esili te mona na ya kufi alors mobile na zaki na voyage na baki wana ye moko akekoteka atikaki oya mukolo na yebta ya mukolo âge nini na oya muke ya 3 ans soki ya muke na 3 ans on suppose que yaya ko za peut-être na 5 ans ko za peut-être na 7 ans mais les qui 10 ans je crois pas à cause à peine à 10 ans mais va préciser surtout de éviter vous ko landa ndeko to partager bandeko yaya telanga na ba j'aime pour le couple to ko umela mingi te to ko umela mingi te to ya mukuse pena lelo telanga ba j'aime makambu oto bale otana kana ba théâtre to bale ko ba solo ka ko ba mama lupango azaka mutea mabe nzoka ya solo dozaka génération en génération principe ba mama lupango ngo o akala to za bana mikie basi ba kufa te il fallait que ba kufa te donc mabe ezobota ba génération en génération yaya tozo bettre li solo o pona plaisir te na lo ba chaque fois to bettre la ka li solo pona openyami ndeko otala ngai bosa pe bele bosa na masolo yaya ozo bomba li solo pona nini ozo bomba ka masolo pona nini tinda masolo bengi biso na téléphone soko subi sote tinda biso audio toko beta li solo kaka non to beta masolo to beta oyo ezali ko sunga batu alors yo sala li solo expérience moko leka mais osali ko bomba ngo pona nini ndeko ata yo moko te to pesa masolo to beta po édifier bandeko to pesa masolo di kambute pesa li solo po édifier bandeko
Papa Fisto camarade na nga wana akenda koteka nga pela zaki na nga te muta tika randa goûter bana bakenda ka classe ya on a abi c'est fort possible et ça un samedi bana ba osaka na lupango e ba lupango osaka polele boka saka polele bana ba osaka na lupango alors to sala ki na wese ya babenga oni cabinet so cabinet so ki bo ça va gros wese kaka mais on intéressé biso zali dal wana bataki beton likote papa Fisto bacha beton te dal ezali bataka ka linzanza bozo mona ngwa photo na ngwa ya ngwa to tela yo donc photo zo le kaka wale sa yango bataka ka linzanza tol bacha ba tol voilà bacha ba tol côté mo daki un peu ya kofungama na éviter pourquoi ça taki dal te on comprend pas siko d'après explication baba na ko beta balle siko balle eke kwei kuna ekwei côté mususu wala côté oyo dans les alaki et traversé ya siko mukolo on suppose avoir dans 5 6 7 ans na éviter na baninga ya kei aleki sikoyo paswa bale wana ota ya oke zo bale leki na ya muke ba bana mkende basala kati soki mama za balanda mama ko mabate mama kebo ya landi mama ba kebo ya landi papa siko papa sala kite mama sala kite automatiquement ya na ye o aza mukolo par rapport à ye akomi lokola papa lokola mama to ya kina na bale ya muke pas ko landa yaya ti aye ko landa yaya na éviter que si mouvo que se passe là-bas est-ce que ya mataki likolo ya dal pas que ya dal pardon pas que ne kuna on ne sait pas pendant que ya que ne kuna soka le kote kuna azwa ballon soki balle ya muke pe amati atie likolo na tolo bandeko diu na kata dal ya gangi ya na dal ya ben so na dal boy bana mike papa Fisto mama lupangu ayoki makelele wana mwana muke adini na dal abimi mama lupango abimi ba tengi na kombo nena akoti na kata dal siko akoti ça n'avait même pas fait 2 minutes mama lupango wana na ebité soki pa voyer pour tchali boka misi mwana to ka pour benga bandeko ya quartier mama lupango tuni bango nini oh mwana adini na dal papa Fisto chose grave mama lupango azongi nena ndako akeko vanda oh bana balandi kuna babanga koko nana dinda kata dala dindi kuna dindi koko nkipa bolongwa ngai kuna na koyate bana bana ko saka mwa ebele wana nzambe pe to batolo baka nzambe te akotela ipe bana wana moko siko abimi na balabala liko belela kingani kuna dinda dal kingana bana ba dindi te kinana akoti na dal watanga koma mwana bon talaka mwana muke ba kina ko comprendre timba mona c'est ça l'équipe na msuba yako bima na compte na dal wa ile kadi ati ba 15 à 20 minutes déjà mwana mukena kata dal ya 3 ans to ba mikolo ba ye nini kuna ba batala boy oh mwana kata dal ba mikolo ba koti ba moni ku keke ba kakeza la kiwana ba bimisi mwana bébé à 3 ans déjà au ça la 20 minutes 25 na kata ba kaka déjà matière fécale la dalle tangu sikoyo ba misnengo wana bosaka bino moko mukolo ati oh koko za na ndako koko za na ndako ba misi me mama yo mwana ba ganga mwana dina na dal boy obimite ndenge nini mama na otela gabo ai mama yo zandoki do yo mwana adina dal bana ba benga kiyo oye obimi okoti na opela ndako kefana na yo ba de kwa tabino moko niveau ya mutema bebe nyo tolo banini nyonso wana pona kaka mama ya mwana wana apimina ki mbongo ko defisa asala ipena yango te tala niveau wana papa Fisto mama lupango wazalaka soika bovandi mibale bozo solola boye yeso ka leki o boto nganga oh mama toto ngona ndenge nini epesa batu pasi liwe ya mwana biso mwana nenga aliwa na mitu papa Fisto apecho li solo mwana wana zali na morgue ya Kinkole bébé kitoko ya 3 ans kobote ali passe papa Fisto papa na bango na voyage nana zongi te bengiye il est obligé ko kata po ya kozonga bakunda mwana tala bato otokutala mwana muki papa Fisto mama wana koko o azali koko papa mwana wana soka taye mukola bimaka belaka ataba ne ko boya ko kota ba nyei
Peut-être dans 5 ou quelques minutes, bato ba inga ba ya ba mwana ba sokoli rapide encore zonga ba ko ta ko réanimer. Et l'équipe a 20 minutes déjà. Mwana kufi wa misi mwana ebembe. Ba sokoli ba mwana wa pe bati mwana sa kufi. Tala makamba papa fiston. Bete no lisolo oyo. Sori sabatu. Ba mama lupangu. Est-ce que ceux qui muta locataire na yo aza esclave? Muta locataire aza esclave. Muta bandaka vie à moins que yo obote pas déjà famille à mbongo. Obandi vie, vous êtes déjà na mbongo ke na ndako na yo. Oui, mais mutu nyonso bandaka ça étape par étape. Moi na mobile to moi na mwasi ozui. Mwasi na yo boki ko foutre quelque part. Nenga saka na Congo, obayena na kite mabaya, bo matiti, bo komo ba kite 33 tout et consort. Yo po banaki locataire, mais oko ba propriétaire lobby. Mais siko tala makambu ya papa fiston. Tolo banini. Est-ce moi le pango mutadi nsi mwana? Toko ba sko ngeni. L'État a simbi sikoyo mama lupango oyo ye parler na passion. Non insistance la personne en danger, surtout un mineur. Moi na muki. Pas si papa fisto. Tala lisolo ya mukusa na baki to bombela kibino to beta ya ngoyo pona ko peine kaka. Na na ko ba mama pe ata yo moko na yebite bon. Moi la sa kufi mais to beta ka masolo ka pona ko peine pe. To talaka. Bana bazabana mikima moko epo tika bana ndenga lupango moko te. Oui, chaque jour n'est pas Noël. Tika rabango, mais chiko opéta yo moko. Est-ce que crèche zalité? Ba crèche quoi pena ça. Je préfère encore maman, bala na mi balé moins de 10 ans et surtout non yebi que maman kolo lupangu azaka mala moté. Il faut que maman tana wins. Tambo na mikumba na yo. Ezaka apona la dina dal lelo, mais quelque chose pour se produire. Ma bébé peut ko yel susu. Pour battre dans mokili baza susumute malamu tena isabino chaque fois tala bendo mwana ya mutu donc koko ya mutu akufa na ye est-ce que chose la yi koko bene ya mama wana lupangu propre alingo tikelo wana donc moi je me demande pour na d'abord dal basaki ba to likolo basaki dal te pour ba placer ba beta beton likolo te pour ani pas si bandeko bakamu ya boy mukileza ya ko beba bandeko na profiter pour na pesa pe alerte. Na bandeko tout ba en Afrique du Sud tout dans le monde entier. Ba miyiba comme na téléphone. Ndeko talanga en Afrique du Sud partout, tout dans le monde, mais mingi en Afrique du Sud. Soko moi numéro de téléphone na yo ezo sala souté, ba bloquer ngo. Luka ba mako benga réseau na yo. Ke ba bloquer téléphone. Ba comme ça ndenge nini. Ba comme ko dédouble ba SIM card. Ba ndeko bele ba victime ba benga biso to payer bino. Soki ba dédouble SIM card na yo. Surtout parce que a 2 téléphones, 3 téléphones, okoye bate. Tango basadi sim swap, ba dédouble téléphone na yo koye bate téléphone no elekate. Oko kata ko la première net ya réseau kaka ezali. Nzoka bango kuna basali sim mususu, ba contact na onyo surtout ezongi, ba bandi kotala, kosenga mbongo ba ba SMS. Ngai, par exemple ngai fiston pelende, bon na ba difficulté bo na est-ce que na nga $100 te. Oko de $100 na peu dans 2 jours. Ndenge boye que fiston pene pas prêtre à mon mois 2 mois 3 et ça normal allez tu n'as pas téléphone bah tu n'es soki MP ça bah tu soki na téléphone voilà azui et pas quand ndenge voilà tant yo ko découvrir retard mutu ça qui repère en 2 jours avant 2 jours les qui sont sur les mbongo na été akobenga yo numéro zo le kate akobenga yo na numéro mususu lokola ba sali ndeko moko boye ba dédouble téléphone SIM card na ye ba bengi 3 4 5 personnes ba def sa mbongo ba déficit pe mbongo na numéro wana siko heureusement to malheureusement na yebite bino ko yeba jour au façon ngisa bazo benga numéro ngo ezo ko lekate heureusement mutu swana ayeba ki numéro ya mwana abengi siko mwana comment tu vas. Est-ce que maman est là? Oui. Je peux parler à maman? Oui. Mais pourquoi ce téléphone de maman ne passe plus? Donc, ce qui va cautionner moi, il va bloquer parce que moi, là, si quoi, maman, tu dis maman, oh, maman, téléphone, là, ça là. Ah, oui, téléphone, là, ça là. Oh, mais comment maman qui gagne? Comment maman, bonne situation nini?
O mbongo ese na def sa yo on ta bitenga na senga mbongo ta numéro de benga kingai awa bazo lo bati na SMS ba na SMS bo so na SMS ta pour tuna ndengo wana ba leyo yaya soki omoni SMS e na telefone na yo ke ngai mutentel def sanga mbongo avant o defisa mutu wa mbongo benga soki bazo ya mate eza frappe o to loba kite to lobite ko peine bino muta bengi yo o nini webete acha video omo na ye c'est pourquoi ça va bloquer la vidéo o to loba kite to lobi frappe koti et ban na Afrique du Sud na Congo c'est bandaki déjà na en Europe mais to peine bino kaka o to loba kite to lobi voilà to comme na suka. Merci na Maman Charlotte Kaputu, la dame de fer, sponsor officiel de la chaîne Oyo, Radio Lokole Télévision. Yaya, papa, maman, yo personne comme partenaire, sponsor na biso parce que musala auto sala, zali makasi ya kosakarate. Il faut te foutre kaba wifi, to sala kaba belé. Soko moni ko comme partenaire et pas na biso, les kabuté benga na numéro wana to ko solo la po osunga to sungana. To sungana. Pour la émission Oyo, et soit succès en succès. Tomata. Na 5 na open deko o s'abonner. Bando que belé ba kota la mais to s'abonner, to s'abonner. Tant que to s'abonner, et so pesa ka courage. O like vidéo, o partager, to partage avec émission papa fisto pro, émission Oyo. Peut-être que so mon inutile sungiote, mais et ko sungande ko moko songolo et sikamoko pakala. Merci na équipe technique nous avec les présents bango surtout Mamarina Umbi Larise coordonnatrice ya chaîne Oyo et Radio Lokole Télévision 1 na Radio Lokole Télévision 2. Merci na Claudine Larise Pelende o Amakia Kibiso. Merci na Win Larise Pelende côté à lumière. Merci na Chris Larise Pelende côté ya de l'autre côté de régie. Merci na Joseph Larise Pelende qui bon assistant, mais aussi na Miguel Larise Pelende technicien. Bon comme ce que bien te partager. On se retrouve demain ou dans les après-midi avec un autre numéro de l'émission Radio Lokole Masolo sur votre chaîne Radio Lokole TV. D'ici là, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Chap chap. Et tchala. Radio Lokole TV, Fisto Pelende, Molobelia Solo, chaîne Oyo epesaka makambo bien, chaîne Oyo lobaka ba vérité, chaîne Oyo lobaka ba réalité, ya monde. C'est Christian Lecker, toujours avec Radio Lokole TV. On est même moral, on est tous ensemble, partout vous allez. Je salue Fisto Pelende. Fisto Pelende, Radio Lokole TV. Fisto Pelende, Radio Lokole TV. Dans le cadre de soutenir la vision du chef de l'État dans les domaines de l'éducation, Maman Charlotte Kaputu, la femme de fer, facilite à vos enfants de venir étudier en Afrique du Sud. Dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma, pilote commercial to militaire. Avantage yango yo obengi na numéro oyo ya Maman Charlotte ako guide bino ndenge nini mwana na yo ako sala classe ya pilotage. Alors avantage nyonso hébergement minerval olingi mwana na yo ayeba ko bongisa ba moteur ba avion benga Maman Charlotte na Afrique du Sud. Madame Charlotte Kaputu et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud. Voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Kaputu. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État.
Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. People coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te, alobi boye. Grâce à Mama Charlotte, lelo yo ba Tanzanien bazo yekola avion, baza mibale, mwasi na mobali. Et bon bino na Congo. Ozo zela nini? Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Lokole Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, mwana noya koyekola kopusa avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bongo yozanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Mama Charlotte Kaputu, la femme de fer, Tokumisa Yondenge Nini. Merci pour l'opportunité, maman.